Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis là, mes chers frères et sœurs, votre humble serviteur, le pasteur Jacques Dinabanza. Bandeko Nzambe apambola bino partout bozali bino muto bani bomesana ulandanga lelo eza bongo makambo na Nzambe. Eza makambo na Nzambe. Napesaki bato balinga makambo na Nzambe promesse ke boko tonda makasi na makambo oyo babengi makambo na Nzambe. Alors bandeko, thème eza nini? Thème ezali kozala mwana na Nzambe to mosali na Nzambe. Bitumba eza na yo ti mokolo okufa. Kozala mwana na Nzambe to mosali na Nzambe, bitumba na yo ekozala ti mokolo okufa. Obanda ko comprendre te, même na niveau famille na yo, même na libanda, obanda yo kama kamso lo bapo na yo, omonzo kama olobi oyo ngai babi, mais oui eza yo. Satan c'est le père du mensonge. C'est vrai que na préparé à mongo mbangu pour nazana mususu so na siso sala oyo so na zoata, il faut pena sala yango. Thème nango ezali est-ce que sorcier ou sataniste? Ce qui a sali repentance na ye sincère, est-ce que ago kende pena lola? Alors bozala déjà ba réponse na bino ngai na côté yango conformément à la parole de Dieu. C'est vrai que na côté ya mususu akoloba ozobangisanga mususu to non, ngai nasalaka makambo ya Nzambe pona sepelisa bato te. Ngai na prêchaka makambo ya Nzambe conformément à la parole de Dieu. Ezate ki ngai na ko prêcher po yo sepela to non nga prêchaka ndona te. De olinganga te, mais zala fanatique ya parole de Dieu. Alors bandeko tokotanga na Luc. Tokotanga na Luc. Na Luc combien? Luc 4. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Pandeko, musalo nga nasalaka ekomami awa ona salaka butumoi. Nauti koyebisa kotindela ba disciple nanga ke lobi jeudi je crois le 28 matin ezate parce que musala eleki mingi. Nazana priorité na babato maladi o bazaba bamboka musika, donc le kola na kokota en profondeur na ko sangisa makamute. C'est pour cela la commune bango que dimanche tozana la parabole des livrets et les bons blés. Ezana parmi vous, ezana batu oyo banda botama a kende église moko ba prêchaka jamais les paraboles. Jamais ba biloko ba prêchaka ngo. Peut-être ba pasteur on peut ba bible ba ngote, ou alors bon je ne sais pas pourquoi. Parce que l'enseignement Jésus-Christ est fandi na ba parabole. Ngai na yebisa toujours ba disciple nanga pour comprendre Jésus-Christ, pour comprendre parole na ye, il faut oyeba d'abord la parabole du semeur. Pour ceux qui wana oyebi yango te eza moi passe. Alors bandeko na ngai, kozala mwana Nzambe to mosali na Nzambe,
bitumba tiliwa contre les forces du mal. Alors bandeko, c'est bien qu'on a préparé un bien te, mais le coup les âmes sala nangai, bon on quand même bien. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Dans le royaume de Dieu, ce qui est tangi dans Galates 5, 22, bon on a les fruits de l'esprit. D'abord l'amour. Dans le royaume Nzambe, amour, joie, paix et zakuna, dans le Saint-Esprit. Mais par contre, dans le royaume du diable, ils ont un mensonge, haine, Saint-Esprit la kunate. Donc, ce qui yo landaka mateya, ya mutu oyo, azana royaume, ya ennemi, yebaka yango ke, ozana association au péché d'autrui, donc péché de participation. On a 2 Jean 10 à 11. Donc, ozana kati ya péché de participation. Parce que oyebi ke ye aza kuna, auti kuna, azoko sayo, yo zona na masenima pa na ye. Tango ya oke lifelo, yo poke lifelo. Ndeko, na royaume Satan, tolobi loko eza kuna eza mensonge. Jean 8, 44. Tokoki pe kotanga ngo, pona ko prévenir, pona baninga musuba comprendre que, malgré l'inette nanga, ils ont pesa bien te, kambote na osale fort, na Jean 8, 44. Yango yo, boyo kanike lo bamia. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ndeko, tant on a aussi la délivrance, il y a bana mike pour la sorcellerie. Bazo balanga clairement que ceux qui va pesi biso misala wana et loko liboso ba yebisaka biso de ne pas dire la vérité. Et loko liboso ba yembelaka ba kuna ezali de ne pas dire la vérité. Voilà. Donc mutu nyonso oyo yebi azana ndoki, azana sataniste et loko liboso ko remarquer pa na ye mensonge. Ah, mutu wana za boye. Ah, waza kutu boye. Kutu eza boye. Soki yo na famille na yo. O remarquaka mutu moko lokuta ezalaka ndenga osakana te. Même yo za ndeko na ye alingi ko reconnaître yo te. Kotonga yo partout. Kokosa ba makambo. Koluka te musala na Nzambe ayebisa yo. Yo moko yeba déjà ke aza mutu ya monde oyo ya Jean 8, 44. Bandeko, yoko kamwa pona baza ko combattre l'air nyonso. Mais toza na verset moko awa oh là là. Toza na verset moko awa papier on a tiango ayer. On a tiango pai mususu. Là là, mais bon problème exacté yango yo. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur landanga yi bien. Na banzi bino wa muso bozo landanga bozo la évangéliste bozo la ba pasteur. Alors bobonga maka na banzi bolandaka ba makamolika na YouTube. Ndenge bazoko atakenga yeba yango ke soki yo ozala mosala ya Nzambe ya solo yo pe bakotake yo nde bazoko atake ngai. Un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur doit avoir une mauvaise réputation. Pasteur a cause de la réputation madame te. Un pasteur au Satan yebi, Nzambe pe yebi, il faut avoir la réputation mabe.
Jésus a une réputation malamu te. Jésus Christ a une réputation ya malamu te. Jésus Christ baza kofinga ye partout. Ah, azana démon. Ah, aza sans domicile fixe. Ah, aza ba injile oyo ba porta ki Jésus Christ na Bible, mais c'est belé. Oyo alingi amona yango aluka enseignement nanga les souffrances de Jésus Christ. Jésus Christ a éprouvé 3 sortes de souffrances psychologiques, physiques et morales. Ko finga na ko finga, ko boki la yesoi, ko tchaye ko tianzube. Alors, ce que tu es un apôtre Paul, tout le monde apôtre Paul a une réputation à ma bé. Ah, apôtre Paul a boma, apôtre Paul a salaboué. Mais ce qui est dans la Bible, au commun a ta verset mon côté au bazolo banayo que apôtre Paul a boma. Sauf bato ba bidi lo baté. Bato ba lo bango des sorciers satanistes ba kumisa yango que Paul okuta ki mo bomi, ba limbisa ki ye bongo bisba oyo. Alors, liloba on écoute pas bato belé o ba bidi lo baté. Bandeko tangu ngai baza ko ridiculiser nga baza ko salir nga pa ba disciple nga ezolo bana bango loko te parce que bayebi ke bazwa délivrance ndenge bazaki na mikakatano eza susu te bayebi ke babundisaka pasteur na biso po ayebi liloba po aza ya nzambe na banzi bolandaki 0522 na suka boyokaki mongo wa disciple nga ndenge azoloba mobali na ye azo répétango toujours que pasteur nazaka na semonde na yeba yo mama titi mikolo nyonso mama mafuta titi akotindi nga lobi papa merci tozaki na bitumba ya ndenge nini basala nzambe nini biso tomonaki te mais toyei kozwa lobiko base ebele so bina tia yango ozalaka yango na yango base ebele alors bato ya misala mabe baza ko contre nga bayebi ke lobi ako délivrer mutu boye. Alors il faut to tinda ye a fâché azwa colère to ridiculiser batu musu balingi ko bika ba yate. Yango na bandeko na 0520 je crois na lobaki ongabi ah. Mais maman oyo azo critiquer nga na yebi yete na mona yete ata mukolo moko bandanga na botama mais makamwa azo baziongo wapi. Tu vas comprendre tant que non, parce qu'au final, nous avons compris maintenant que Ezala qui lobby. Bande comme nous la nangaye. Nalba disciple nga l'air nyonso. Landa kali loba. Ce que les gens disent, écoute ebima. Boni barate ba délivrance à cause de maman wana na batumususu. Boni barate ti lelo bazo souffrir moyen ba lukanga leso ezate bande ko bino zo landanga naza chevronné na liloba Nzambe apesanga bilo misato wana ko prêcher parole ko délivrer les captifs libérer les captifs et puis guérir les malades misato wana zanango soko kutana na bandimi na ba ko yebisa yo. C'est pour ça qu'on a dit que l'obi maté ezate ba regretter bango tout. Ndeko. Avant la conversion, c'est-à-dire avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de combat parce qu'on marche selon les traits de ce monde. Vouloir faire comme les autres, Ephésiens 2:2. Avec la conversion, nous entrons directement dans les combats avec Satan et avec le monde. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le rôle de l'ennemi est de nous empêcher d'arriver à la lumière qui est Christ. C'est pour cela, Paul a dit toujours, il faut mener les bons combats de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de résister. Ndeko, tous en force à combattre Satan. Mais balobi na biso de résister. Il faut qu'on résiste. Ndeko yo kanisi mutu sozo finga musala nzambe. D'après bino bozo kasanini.
bino zokasa ke moto na zaye moko. Ah mais non. Ndeko, tangu yo bazo menacer na ba sorcier. Yo zo soupçonner sorcier moko ya famille na yo. Mais non, c'est tout un réseau de sorciers. C'est tout un réseau où bazo menacer yo. Eza mutu mon côté. C'est pour cela dans la Bible, dans Ephésiens 6:12, notre combat n'est pas contre les hommes. Notre lutte n'est pas contre les hommes, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ephésiens 6:12. Notre problème, ce ne sont pas les hommes et femmes, mais plutôt les forces démoniaques qui rendent les esprits captifs et qui contrôlent ces personnes. Ndeko nangai, yo zo mona baza ko menacer yo, eza na famille, eza na wapi. Mais c'est tout un raison des sorciers qui sont derrière. Yo zo batata moi bien noko bien nani. Mais non, c'est tout un réseau baza na simanaye. Baza ko bundisa yo. Ko sa da yemoko yemoko za na force te. Ndoki yemoko za na force te. Ngai attaque pasteur tangu baza ko bundisa nga, c'est toute une légion. O baza ko bundisa nga, légion za na 4000 à 6000 sorciers. Bango nyonso wana. Donc tango bino bozomona mama wana azoko leka, azako loba neti alela, mais ayebi ngai te, bino yebi te pasi azoko mona. C'est tout un réseau et ça na sima na le big sala loba comme ça batu bako kimaye, batu bako sala boy. Mais kaka tango yazo leka batu bazoko benga nga, bat na Vietnam, na Brésil, et partout bazoko benga. Parce que mutu oya mayele, mutu oyo ya mayele ayoka kaliloba ezobima na munoko ya musala nzambe. Mutu nyonso soko yinga naza ko prêcher omona zo sepela. Nazala mame bele na papa bele balalaka ache matena na litoyi aza ko yoka meme na pongi. Donc ngai na bandi nanga ba disciple nga tangu mama na zoloba o tangu otola ba dessin na ya bikeko ya ba songi ya banini. Ezolo la biso ko mokote. Yende azola na kimiate, azana kimiate, il n'a pas la paix du cœur. Ana kimiate? Tango oleka akia lobia ba betile maboko a sepeli. Biso zo ba biso le côté. Mais non, biso zo ba biso le côté. Parce que oyo ba yebinga, soko yepa nanga esimbite, c'est que obomi makamususu, soit tu na sorcellerie, mais ce qui yo lobi nyonso parce que ezana batu oyo pardon batambolaka toujours na mensonge azono bana que non na lobi nyonso mais non ngana zoyeba ka lobi nyonso te pete okabwana ye pe ndengwana akoloba pe rien ti akufa namona yango mingi surtout na basi mobali omona elle vraiment bobu andimi mais moi c'était moi, c'est mon préféré à Koufa. Nazala masolo mususa suna ebisibino bokamwa. Moi c'était moi c'est mon préféré à Koufa. Likamuzi muna na yangoyo. Abite zaka mtu wana ngam no, likamuza yangoyo ngaza musala nzambe. Bandeko nalobaki na monde na biso tona Galate 5:22 sokotangi omona les fruits de l'esprit. Na Galate 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, notre lutte n'est pas contre les hommes et les femmes, mais les esprits qui travaillent ensemble en bataille rangée comme des compagnies de soldats. Ils travaillent ensemble en bataille rangée comme des compagnies de soldats. Bango nande yo ozana problème na bango. Koka sante ki ozana problème na kamwa ndoki moko mukebo te. Groupe wana nyonso ne bakolanda yo. Alors, sikoyo bandeko nini esalaka bango? Tango yoza mwana nzambe ozana casque di sali.
Ephésiens 6, 17a. Tango yoza mwana nzambe yoza na casque lisali. Bango bakomona yango, yo komona casque lisali wana te. À partir de casque lisali yoza na mutu, babandi ko bengo ndoki. Na banzi boyoka yi disciple nanga. Tango azoloba pasteur bazo bundisa pona casque lisali. Ezana bato ebele babili lo bato ba comprendre rien. Je vais vous expliquer. Yo mwana nzambe. Tango ozana casque lisali, oyeba kana te. Mais si vous êtes chrétien, un croyant né de nouveau, par définition, un croyant né de nouveau, c'est un chrétien. Un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. A priori, il faut s'en aller. Si vous êtes bien chrétien, il faut s'en aller. Mais né du oiseau finga, à cause de la. Parce que tel comportement, à ça qu'on bima pour finga, mon sang nzambe. Mon sang nzambe à niveau où il y à cause de la côté. Ce que vous avez tout moko, au début, le oiseau comprend déjà que c'est rose na pédicerte. Ah, c'est rose souffrir intérieurement, on a pédicure. Mais tala, d'abord tala quand ozomona déjà qui na pédicure. Qu'est-ce que disali zanini? Ndoki nyonso azana liso awa. Babenga ngo œil spirituel. Soki yo mama nozana kidoki. Obali mwasi ya ndoki. Tangu mwasi wana zwa na ndako kotala bino. Mama na yo azomona déjà eloko wana. C'est pour cela que la plupart, 99% des prophètes sont en sorcellerie. Parce que makambo ebele balobaka ozomona ngo vérité pour nini pour eloko wana. Donc na dossier mususu. Alors qu'est-ce que disali zaga awa na mbunzu ya mwana nzambe? Qu'est-ce que disali okozwango ezaneti foi? Soko otanga la Bible mingi, o priaga mingi. Balobi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que dit salipe eza ndengo wana? Na banzi, soko otangi na Ephésiens 6, 17, oromona na A, balobi li kama qu'est-ce que dit sali. Na 17b, oromona balobi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Ba préciser que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il y a des sortes de paix. Mais, on va oublier les paix de l'esprit. Mais, moi, on expliqué des sortes de paix. On a peut-être, voilà. Mais, les disciples, on va y et paix, on va dire, kuna, eza épée, oyo. Mais, épée, on sous ali. Alors, pour ce qu'on y a babilo, kona, faut que nous nzambe, oyo, ayebi liloba, oza chevronné na parole. Et ça, tu vas faire tirer, na YouTube, wana, ozo bengi musala nzambe, ayebi ne kutute, ayebi ne bilo wangote. Yango mona bazo leka kuna nani ndeko moko boye Marcelo qui se dit être pasteur. Alobi lika moko pona ba église catholique. Abi l'église catholique c'est une salle d'attente pour aller en affaires. Alors nani Asiliki nani Abbé, monsieur Abbé Asiliki a répondre à Abbé. Sikoyo ba pasteur bato ba sel nzambe ba prophète ba frère ba évangéliste soki na banani bango sikoyo ba critiquer Marcelo parce que Marcelo aloba likamba sodomie. Donc bon, c'est pas un pasteur mais voilà, un pasteur te mais yene ko mi benga pasteur bon, mais tango ozotala yeso yebili loba azala ba faute tellement ya trop oyeba keneti biso oyeba ke ba azali pasteur te mais ami pesa ko pasteur mais tango alobi loko wana na moni ba delile si banani baza osekaye. Mais alors est-ce qu'il y a kosi parce que ngana zo pression miko zoya tango remarquer mutu moko aloba kaza musala nzambe alobi likambo ba bimisi mu bulu po bino bo condamner ye il faut bo ya la parole de Dieu bon la ki sabatuke alobi mabe la parole de lobi. Mais le coup là, bateau, les grands, parce qu'on va venturier, moi, il va corriger n'engon exaté. Mais nga, je crois avant dimanche ou bien avant mercredi zoya, nako prêcher yango, Marie à l'Osako. Je vous salue Marie, cette prière catholique n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà le titre de l'anga. Donc mon titre ne sera pas agressif. Nenge ndeko abuse ki titre moko vraiment ça qui agressif mais à cause on a raison parce que ba verset o ya telemeli
Monsieur Abbé akoki convaincre biso te biso ba oyo. Alors ngai na ko prêcher ngo Monsieur Abbé na Marcelo na o bakolanda bako comprendre que oyo a prêcher eloko oyo asa pasteur. Et doute ko laté. Donc bako comprendre que moto oyo a prêcher oyo asa pasteur parce que bandimina ba benga inga ba papa yo prêcher biso ngo bikolo yo 3 jours après il y a bimisia ngo. Mais bien qu'il y a l'obay qui biloko soit bien mais prédication est incomplète. Ce qui est incomplète parce qu'il y a ceux qui na leak alors qu'il y a tiki Galate. Dans Galate c'est ceux qui na kuna mais il y a na leak. Moi j'ai compris parce que c'est la formation biblique té azapé mon ponamité. Bon voilà. Tant on a le bagage tout ça oh pasteur nous avantage tout ça té yo yebité. Soko landi ba enseignement na ngai. Moto mususu ko linga finganga. Mais soit côté ka ba enseignement na ngomona a communiste. Soit côté ka ba enseignement na nga. Mbana communiste. C'est pour cela que nous avons combattu. Ba oyo bazana YouTube. Ba mona ganga. Balanda ba enseignement na ngai. Bango balinga ka bazala na likolo. Mais tant ba moninga bi ah moto photo cassé parce que ninga prêchaka à l'équipe biso. Alors ceux qui te détruire rien na ba salité on a té ba to okende côté na ye. Boyo ganga. Na sena lo bana bino. Ngana ko gagner. Vous savez, ngai na ko gagner. Pourquoi na ko gagner? Parce que l'obéza a on a kacha mutu. Yo ko luke loko moko boye pona o prêcher, o ko ba difficulté belé na luka verset tout ça. Non, taneti nga. Na el oyo na saka mo loko moko abuna papier. Ya on a zo prêcher. So na 6 na su mususu. Et so na lubina sala 4 na sala 4. So na bina semaine mo sala 10. Bon landa sans faute. Et ça peut sans faute. Parce qu'il n'a pas pasteur. Alors bino batolanda ngai. Jésus-Christ va moner ça y passer. Apôtre Paul na île de Malte. Bazala ki belé. Mais nyoka aye kolanda kaka nani apôtre Paul pas suivre. Mais bande ko bat parce que belé. Botana ba souffrance ba sa na Nzambe. Bat parce que belé. Mais nyoka aye bike mo sa na Nzambe ye wana. Mais pourquoi il y a dans le boko? Et ça question na poser qui bandiminanga ah pas dans cours biblique hein na poser qui bandiminanga pourquoi nyoka apona ki lokolote apona ki le boko na bongisa ki on a na YouTube mais bandeko naza au moins na plus de 25 mateya na bongisa pona na YouTube mais temps exacté tant on a tchaka politique ça rien politique les autres papa na lobe si na fandi mais maloba nzambe oyo na yebi ke monde ati bato balandanga na liloba. Alors, faut verser ezala conforme na onga na zoloba. Ce qui verser ezala conforme na onga na zoloba te, uzamala muté. Alors, bande konangai, na koloba siko nini, na koloba leo mwa. Pas de victoire sans combat. On ne gagne pas une bataille sans prendre des risques. Ndeko nangai, victoire sans combat et la raté. Tant bazo finganga na lobana no moboy. Tant maman na bana finganga na tant batana kufa wana. Nazaki na 7000 abonnés. Sikoyo tellement ko finga ngo le kaki niveau. Bato labi mais non. Asa pasteur photo contre maté na ye. Bandeko. Tant ba contre maté na nga. Papa 10 000 abonnés. Vous comprenez? Donc, bango bakanisa ki ketan bazo critiquer ngai nzoka nde zalaki publicité nzambe asali ke batu baya ebele supana ngai 10 000 baramoko naki na 7 000 hein 10 000 tango batangi na koma ko zo bapele bako benga nga pasteur Jacques dina baza yo ngabi wezanga babi ate tolandi matin na hôtel ah mais non tolandi matin na hôtel ah mais non ndeko yo muto zo ningola olanda ngai soko ningo yeba ngaza pasteur betaka pasteur Jacques dina banza kontra ba matin nanga kanga téléphone kanga ba musique banda ko landa yango yo moko ba ko yebisa oke te oza musala nzambe okomona mateya nanga différent boka ngana ba minosusu banda na kota na YouTube banda na kota na YouTube naibi pasteur nyo sauté naibi batu nyo sauté
mais ba oyo nga na moni musala nzambe eza te. Bono bateke non yo yebi te nalobi basali nzambe nyonso na bango te bamusu pete baza na bango, mais ba oyo nga na mona musala nzambe ta moko te. Bible ezobenga bango les serviteurs inutiles, des fontaines sans eau. Eza na Bible, hein? Bible ezobenga bango ndengwana des fornicateurs de l'évangile. Toloba la vérité, tango yo simi Bible, il faut qu'on lakisa yo ke non, soko simi Bible to kendeke boy. Yango ngoni ngana lukaka eloko ya ndengwana pour te faire comprendre moi bana nzambe ke basali na nzambe bazali. Na linga oya ko attaquer ngana makoma nzambe. Mais banda na lobandi wana mutaka attaquer na makoma nzambe. Oh, to mona ki boy. Oh, loka ki boy. Oh, kubaki mpese. Ah. Botika. Oya ko toucher na makoma ya nzambe. Soko yebi parole ya ko toucher na makoma nzambe. Soko na lobaka boye parce que na yebi. Je suis un chevronné. J'ai dit ça clairement. Tango na solo bana yo pour makoma nzambe yaka. Ah, minute ici. Alors, mes chers frères et sœurs, dans Ephésiens 4, 14, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Yango wana bozala lisusu lokola bana mikete. Mateya ya ndenge na ndenge ekobenda biso te, ndenge mipepe ebenda kabwatu. Tokolanda bango bato ya mayele mabete oyo bakosaka pe bateyaka makambo ya lokuta. Bande kolongai. Nalingai kana yebisa bino ke bino mtozolanda ngai. Bino mtozolanda ngai. Un jour bo pasteur, bo évangéliste, bako tonga bino nde ba tonga nga parce que un vrai pasteur il faut batonga kaye ba finga kaye to mona ki ba Pierre ba Jésus ba Paul tout ça ba nega toujours ko finga bango, mais soki yo pasteur na yo ale kaka wana te na mafinga batonga kaye te sata yebi te nzambe pa yebi te parce que soki sata yebi faut tinda batonga toujours bataka kaye. Voilà. Donc, si vous attaquez, moi, vous comprendre que bazo kamoto, baza agité, baza na kimiate pa bazali, ngaza na pédicure. Bande ko nazo tikabino, nazo mona air koki, nzambe apambola bino, il fallait na tia on a téléphone à 33 minutes, et pardon, il y a 1 heure du temps, mais na préféré na tia on a oya 33 minutes. Nzambe apambola bino, na sala mususu, comme ça, bolandanga. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. À la prochaine occasion. Merci.